Oui, toyoka ki ozala ki epa ya bina filie, est-ce qu'on a minute oza so epa ya bina filie te? Est-ce que vous pouvez expliquer biso problème ni nango lekaki? Namona jalousie konde kotaki. Jalousie kote makasi. Et comme il veut, y a pas de mon on ya bima bane mo bo aye fazala raté yo bika ko mtwana mona na. Na como mona uma tro como ela vai na concert como atalante, sabe? Ce qu'on a convenu il y a une heure 12. Est-ce qu'on a eu autant là qui place d'un bowling en a souhaité. Non chaîne bo non le plus mignon sous. On va na place mo bowling au tc que faut na sans là sous. Ya mo ta là qui ça na ku fela tina lunga na ngai na ngai pa Patrick Beckham siko. Olongwe kuna po na jalousie ekotaki c'est ça. Toni to yeba jalousie ngo ekotaki par rapport à quoi? Yo sale ki nini pas selo jalousie ebi ko yemba koleka etondeni. Ela mama oyemba oleka eto koyeba oyemba te. Omoni to musique eza koyemba te. Musique eza mambo ebele, musique okoza grand chanteur, eza koyemba ya kobina epe ba présence. Il y avait non musicien. Oui, bonjour mesdames et messieurs, chers fidèles téléspectateurs. Suivez votre chaîne Matika Songo TV avec votre humble servante Priscilla d'Argent, la fille de Maman Fifi Alami. Une émission socio-culturelle, les news de Priscilla, donc émission où la rabino ba news bien, émission où beaucoup d'anarana artistes malonga, émission où la rabino donc artistes ba kenda sango ba yebana, bon continuer toujours pour s'abonner na chaîne Biso Matika Songo TV na servante na bino où la rabino ba émission ya bien. Na pesi mbote nange pa ya boss na ngai moko ka songo na pesi ba mbote belé, pe na sima caméra na moni Steph. Bon, continuez toujours pour la chaîne Nabino Matika Songo TV. En plus, bon s'abonner quand vous êtes bon s'abonner pour atteindre la rabino artiste au bazar réel de artiste au numéro d'information encore ya bien. Na sima caméra na moni Steve na peso bambote belé na musa malamu osa na chaîne Biso na peso bambote belé pe na pesi balandi nyonso Matika Songo mbote quand vous êtes ato ya kan invité oyo. Ba invité au bazar spécial lelo na meme bino moko ya ba invité ya mboka na biso. Tokosola lelo na minyo star tozane awa. S'il vous plaît, Steph Bendelang invité Nangai. Oui, bonjour artiste. Bonjour Priscilla. Comment vous allez? Très bien, très bien. Oui, artiste, est-ce que vous pouvez se présenter pour Bandego ya Matika Somba au Baza Kolanda Baye Bayo? Ouais, na pêche na Mati et mon beauté à Kasongo. Na, comme on a un mignon star. Na artiste musicien, les ala kaka. L'équipe avancée belé na minute on n'a pas Patrick Beckham, l'œil du maître quoi. C'est ça quoi. Oui, oko betela biso ba parcours na yo banda musique no wapi pe na minute ose pa nani. Na ba ina ngandule la ngande zalara je to banda ba musique na biso na ba église na ba quartier na yembi to na ba église to ina ba quartier to yembi après tamo boyi na mona ke na comme siko musicien siko na longa siko musicien parler na comme siko musicien teo banda que travaille dans la VBL parce que moi vétis na sala orchestre na banda na to ki na rapet na vie va vie na shula i mon évolu ko peut travailler na et na travailler na pour exemple na Mignon Abraham ndoi na PCB mboti na yo travailler sur na élève du maître. On a travaillé là et après l'élo on a pas l'œil du maître Patrick Beckham, le chanceux du village quoi. Oui, toyoka ki ozala ki epa ya bina filie, est-ce qu'on a minute oza so epa ya bina filie te? Est-ce que vous pouvez expliquer biso problème ni nango lekaki? Orchestre na ya élève du maître. Biso mto banda orchestre na. Biso mto banda donc to banda ba ya bele ba kenda biso lo tikala ka to ala sala na orchestre. Tout ça, il a une demi, il a un disque et tout yemba ba solo voco et comme on attend mon boy tu vas nous kana souté quand il allait souté et comment il mignon matanante mata je comprends comprendre les gars yo bi quand des salades orchestre na biso mais comme il attend mon boy na mona jalousie konde kotaki jalousie côté makasi. Et comme il veut, y a pas de mon on ya bima bane mo boy aye fazala raté yo bika ko mtwana mona na na como mona uma tro como ela vai na concert como atalante, sabe? Ce qu'on a convenu il y a une heure 12 maman ebete maninga parler ba sa ngaba elika bamba to ina ba kuna ba mambo na ibando lekela ngaba ma bende mswagi ba ebi yango donc est-ce qu'on a eu autant là que place de ba olinga nga souté na chaîne boy na le plus mignon sous
au vendre place moi ba lingo te seke fona na sanze la mususu ya mumina tala ki ngasa na kufela tina lunga na ngai pa Patrick Beckham siko ya mo to vai to so la biso ndo banda orchestre ana yana yemo azala agenda ba a longo village agenda Turquie tulisigala to repeta na ba monga fula ana ba ya tukina ba makulu ta tu vanda boy ba matete boy sko makulu sigala be ba galère banini era yo ya pe les ala ke so bani sika ba ke bele ba ko ma okata pe bato ba mo kata bato ba okata ba kati bena te ko sigala ra 3 to sigala ra ngai masana nga Gisclar wa yembi video na masana nga Michi ba no so no muna wana ba to muna ba onde ba oila ba ngo tu ba Michi no so muna wana na muna ba ngo tu ne ba oila eza nango destin quoi mbolo pe to na compagnie na nga no eza yi to place na nga te quoi to kuta na ba orchestre to kuta te poto longo to kuta poto sa na carrière ne bi ko na za na sa vie na nga mam to na sala parce que mam to kuta na ba orchestre na ke to longo mo na place même so ba olingo te so go vanda ba bengani nga bo bili ko mo salite ba ndenge mo boy quoi ekota ga ba bureau e comité pour eza na podium wana ye abi mama genre ye pas à la rater ye bi gandi za bato batala biso yo ko mi batimba to batalo ba mono ba ndenge mo boy ya moni sala bongo na longa na nga na tala na tika la nga e place de so ba linyo te malonga ka quoi na longa na oki ba be oki positionnement o ezo bima mikolo to ndeni oki mi yango donc oko kate to ndeni ko kate na ndeni donc na ko yemba quoi amoni ezo ko ta ba ke do sala ba tester do sala ba tester musique ya ata pe no za métier o so ke na chaîne mo ba so tester na ite so bo sala pe bongo to sala tester depois ba zona ke to sala tester bo ki nengo yemela po ba suyo de ce ko raté nene tangi ba kata ba te belinga atikala ko raté nene bon na ina ne yo sali wana combien de vocal déjà ba vocal pe na vocal ka disque wa positionnement yango ba baya ba yembi nga na chema ma devu ko mo longola est-ce que ko yemba to yo ka ba vocal ngo magati sa ba longola me to yo kaka Estela fuka mina makolo na yo Taylor le manqué ese ngwa bolingo na yo sisi basila minimum a confiance ke kwa fiki na pesa na mbonda un jour ekobeta wango aichela pesa nga chance pona lingi yo musai bolingo eza course au pouvoir baro muyumba eno kenzinga Christian mabanga papa na Osbro. Oui, merci. Tu comprends que vous sepeli na vocal au artiste na biso minyo sa auti ko yembela biso. Bon, tongi to yeba, tongi to tuna. Question msuto zonga mwa sima, po outi ko loba ke artiste na biso bi na filé a sali juste une année. O longwe kuna po na jalousie ekota ki c'est ça. Tongi to yeba jalousie ngo ekota ki par rapport à quoi? Yo sale ke nini po selo jalousie bi ko yemba ko leka etondeni. Ela mama yemba oleka eto ko yemba oyemba te. Omoni to musique eza ko yemba te. Musique eza mambo ebele, musique yokoza grand chanteur, eza ko yemba ya ko bina et puis ba présence. Ya pe ba boye pe non musicien. So jalousie ngo côté. Est-ce que on a kendit? On comprendre. So legi na nzela oyo sa mutabe ngo musicien te. Mais yemo dene nga mono la mono ga musicien. On comprendre. So nga siko kende ba bongo ekenda bina ye hotel mana podium nga ju mona kita la podium mo to sanga e yo na podium mo mandenge mo boya nga bina mandeni na yo mandenge mo yo vote mate po yo vote mana katikasi te vote mana mi kwa suka nga bi o na ndeni ju na sala te nga biso mdomona to mona ke yo mandenge mo boy so yo na sike komela ke bina matoi na ye ya komela batamo boya pena o mata minyo mata na podium ko mabote okitsai ya tia sana podium te mona musa il faut ça ba souci yo on ça ni non mam to ngam na pour sa carrière na nga mo kita na pour ta visibilité mo kita mo sa bo na comprendre nga bia ce que écoute mamba keto ko écoute ba jalousie mo bo mal placé pe du sous ya mo ni na longa na nga bon tongi suto tuna question mo balandi ya matika so baza pour ça bayeba ndeyo longwe pa bi na filé lelo so ka beng so ki ozonga to rolinga te Nagezani. Bamba ba patron msu bazabo baza na posa ya musicien na bambit minyo star banda ko yembe na za posa ni azongela ngai okende to okete. Babinya mo zonga sima zo amasazi. A comprendre ngane na kibu na ki déjà takinga. Diboso. Non yo nende za boso la souterrain de Koti tonde. Mo yeza déjà ya da bina filé ngana be mignon ayeba na leki ngana oyeba na
rando nga na yo za yani ya ke no na yi travailleur chez na uni simbité na longo na kelu ka boulot na côté mususu to so la ou pas le bino lo te nga tant que ya na so na moni na nzela na pese mbote ane mobo ki ko so le ya président to so la ne suni atara yo mo to so lo il peut artiste msu bazala so azaki na place moko longwe akomi nga ndeza no associé sous te président na za fobo na bazaki libaku pona nga bande ko freiner ngai donc yo bongo te tinga na mona nzambe nga sambela nga na kimbangiste ma mwana nga bosala mabe usala malamu ekufa kala mtema na nga kwa elobela ngilote. Oui, artiste biso mingi ostal lelo toza posa toyeba olongo epa ya bina filesko na minute oze epa ya nani na minute oza wapi naza epa ya Patrick Beckham l'œil du maître les chanceux du village moi le tara lisu sko tara maestro baba élève ba ali ba contre bazali mais sko l'œil du maître yebina lisu ya fa play Fabrice tara lisu de lutambola na so ba tobolo lisu vie bebit yesko za lisu na iko donc selon bina file na Villa Nova kotoki selon yo minyo star na bina file na Villa Nova nani oyemba donc nani oleki muninga selon yo yo ba question piège question piège te répondre biso ba bande ko matika songo balandi na ye baza posa koyeba te bina Villa yemba yemba mais Patrick Beckham sko yemba donc ya leki nga le bilan mutali te ole akoso biga yemba c'est-à-dire que leki ya zelo côté po olozala ki kuno longo pour le moment comme kuna seke ya leki nga sko na le biboy bango to ba chanter bina Villa yemba Patrick Beckham pe yemba te biso doza posa koyeba nani o aleki muninga na koyeba bazala ka musique ezala bon eza mutu msupe ayemba mais ayemba vraiment te mais eza msupe na yemba ka vraiment toza posa to découvrir nani ayemba selon yo l'œil du maître et d'ailleurs bien de l'œil grand chanteur de mon pays na big grand chanteur de mon pays l'œil du maître blague bon tongi toyoka vocal moko place oke pa bana de jeux ke bani da répétition tongi toyoka vocal moko bisiko yo zali vocal auto yemba tikano konyokolo ngai de disharuna tikano komonisanga pasi musa musai depuis que yo remarkanga na azalaka fidèle pana yo bulana tula mengana tula te el chobo mekana na kozala distrait kokomona balulinga te shilelu valuka elengi ya sapote bongaka na lokolo sensige na loketo mootre na loboko sheri yoza wanga ye pasi na motema nanga ye minyo ya stario kolela ye kolela kolela ngalita toleka kolela mwana imwa ma mise mona ngade botela ngaya pasi ndana yoga ngata mo aminyo kwe nalela bolingo ngapenza nalela love nalela bolingo oh nga garçon de luxe qui est mignon ya staré. Oui, merci. On est sepeli si boss nanga matika songo. Donc otala nzembo ndenge oyembeli. Oboki jeton hein. So ngande na comprendre oboki jeton makasi. Nandeni. Bon otala nzembo ndo oyembeli oboki jeton. Na boki nani? Bon na yebite ndo yebe ko so boki bisiko uti kuna. Na place nini? Na place oyo uti ko yemba do yo moko yebi bisika oyo boki jeton. Na yembi nini loba na place nini na yembi na bien. Tika na ko nyoko longai. Saka kuna banda ko nyoko la yo. Mais oui, c'est qu'on a un nyoko ngo bitika na yo ko nyoko langa lokete bonga na ceinture, c'est ça. C'est que kuno zali na valeur te bisiko yendo za valeur. Mais oui. Jusqu'au yo mona onde na minute. Te kotala nzembo ndo yembeli bato ba comprendre le quoi nga c'est ko boki jeton. Mais oui. Ma ya pe stabilité yo ebikara. Place musu ba ko mono be lote. Mais côté musu ba pe chaud valeur quoi. To landa mingi côté pe chaud valeur. À mon avis alors nous on s'accorde nous avec le conseil mort. Au monde dans la chaîne nous, sous considération a été longois. On comprend? Que nous le bas mo lier atama tembeli mo kimia, qui bas mo lier bas so à l'aise de. So mo considération zate na mambo ba longois ka batikaka. Surtout na mambo to ça là. Comprendre? Voilà conseil na pio quoi. Kito. Oui, artiste que so mo ko za sunengina tu na yo donc na musique pe mamo bitumbe kotaka. Bitumande ni sus. Kota la ndege sima weta la ndaki innocent na plateau donc elingi ko laxaka musique pe mama bitumbe kota Parce que maman na ebige no le solo on na yo kila
pone mama bitu maya mama bakala baseka misa wengi bakutani na bababa to bunda to mama ne bando salima mais mikolo za soutien na mona ngo soutien na bité na mona ngo ko selon yo moni ngo eza bientôt selon yo te bitu mato bunda na musique on comprend na koyemba ne to jo musique disque ne bete nga bena misa fo beta ne to yemba wana ba podium jo abeti vocal ne danger nga be fana beta na leke musique bitumba musique ya wana bitumba musique ya telo beta na makofi to ba mettre ba kulu na to ndeni wana ma bien te wana ma bien te quoi ouais. Oui, artiste Tolngi Sutoyeba dans la musique ndezawa musique na dans musique congolais na biso eza kokita to eza komata selon Migosta kokita nini dans musique congolaise oyo kana lisusu te to pendenge nini kotima iso to pendenge grand pote de maestro Fabrica to beta na Côte d'Ivoire plein à craquer comprendre musique na biso eza on comprend c'est mu dalo babongo to ala ba 60 na mijo ba musique so ya kokita mais mu to ka le kingo ese musique ya kokita mu to ka faire gole ese musique ya kokita musique eza mu dalo babongo se ba to ala ba 60 amo no 60 babongo se la mijo se kitite ya no tant o esenga yeza boy tant wana be senga yeza bongo ya bongo ya musique ya kokita te musique to sa randula ngo te kita ndeni oki déjà stabilité ya depuis non ki abeti ya non koyo ka mo akapela na mo vocal mo mukeka ka poto sentir que olandaka epi babilo nga déplique yana zimo ba bien ensuite tembe na tembe chamo boy basoki bana utina e Paris bana utina na lufu to gutani na bare batembe babilo abongo bongo na travailler mango te mais ya bien disque ya basi muniza bien disque ya ngopela moniki eta mwana na sepela sko na pomba katate il ata beti ba combien ata beti 10 titres mo ata moko esizwa lo sikuna sepela ni yangwana ouais. Oui, fallait pour pana faire rigolo à Tolngi Toyeba na bango mibale nan o vraiment za likolo donc nani azobeta mikolo bango to ba beta ofanda nda pe otali pe nzembo fallait pour pape bolandi pe faire rigolo natala TV fort olanda bango natala bango oyo kana nzembo mo ya fallait pour pa oyo landa fega beta fallait pas beta on comprend nzembo fallait toyo kana bazimba vie za nango bazimba vie za nango abeta ni bazimne bien surtout batoko swana maintenant je viens attendre kota na kasité mais moi miki na oyo maintenant na travailler en maté so na travailler on oyemba non oui artiste un biso Migosta Tolngi Toyeba oza marié to ku comment likombe 00 te non donc non ka ndo moninga oui Tolngi Toyeba fanda na commune nini po balandi ya matika songo bayeba ki artiste un biso Migosta afanda na commune oyo yuki zama ba commune biso da ba Congo to yebi ba artiste bo wanga na ba commune nan natif alemba no lemba côté amona soldat amona kan kabila wana pe on a besoin policier donc nan natif alemba mwana malem. Oui, banda ko balandi, j'espère que bolandi bien artiste un biso ndenge to tu ko sola na eka neto loba na chaîne biso matika songo to ela rabino toujours ba invité baza spécial pe to ela rabino toujours ba artiste o ba kenda sango o ba yokana to komi presque na suka ya émission na biso mukona lelo to ngito to zoda mot de la fin par artiste un biso abo ke biso pe mo akapela bisika o ya koti donc ayembe la biso to sentir vraiment artiste biso ndenge azali mot de la fin na yo mot de la fin ni atayo mo yuso la nzem na biso c'est le moment beta bongo vraiment na yemba ngote donc to sentir vraiment to yo kango bolingo na ngai okay kaka boye otiki vide tension okay boye otiki vide love ezala kesengwe komi ya kolela likolo ya kozanga yo okomisi nga ridicule ba master bazo sekanga na famille na tula mais chérie oyebaka ntango yango yo avant koma trop tard nakoma na maboko ya moto mosusu kopanza ngai nzango ke yolingaka nga c'est le moment ntango nazobondela yo zoboya c'est le moment bolingo banaka na pase komaka na esengo de lelo sundolanga bona za na rien
Mokolongo lunganga pe na koboya. Mais c'est le moment bébé to bongisa Arol Tasia. Comprendre? On a des bichos de bêta micro. C'est le moment côté partout quoi. Oui, bandeko bala, j'espère que boyoki kande na hotel kolbato comme na suka émission na biso bambote no pesi na artiste de en plus mot de la fin na yope. Mot de la fin na ngezara ke mot de la fin ngezaki ton programme boy le 1er mai oyo hein Patrick Bekam le Dimettre Obim ça 3 titres mon boy hein le 1er mai évidemment après il mon non président na là un samedi abeta mo tout mois Dubaï. Hein, moi qui ça moi tourner ba clip moi chaud pour ma monnaie ils allaient quoi rap na tout répétera à limiter coulisses on a limité 11e rue en face à INPP comme ça show na ça là on a biloni chaque mercredi to banda 14h ti pour va couvre fait de vidéo à 20h pour 3h zonga banda quoi on moto na pesi pa na yemo l'œil du maître Patrick Bekam le chancelier du village TGV Lamputu CG na biso na peso mote Elika Bamba mabende soaki na bosa ndema sananga Enoch Nzinga ya Boga Igwe Petit Kamere Baron Muyimba TVA Wango Aichela biveya na maboko defati donc na pesi mbote pa na Nancy Kasongo na leli quoi. Oui, bandeko bala, j'espère que au monde to komi na suka ya émission na biso na pesi mbote na ngai pa ya boss na moko Matika Songo pe na pesi mbote na ngai pa cameraman na moko Steve na msama la mazo sa na chaîne na biso na pesi mbote pe na pesi mbote na ngai pa ya ami na moko ba Fosset na pesi mbote na ngai pa ya Eric na Paris na pesi no mbote belé bon continuer toujours ko s'abonner na chaîne na biso bon continuer toujours ko s'abonner na chaîne na biso bon continuer toujours ko s'abonner quand to lo ba bon s'abonner massivement bon s'abonner to moni awa to fandi na na boze yo ba ya kanga pamba to wana na matiti siku na mabeli na kata matete na base oni britannique bomba bora bien oyo ya kata matiti wana oni britannique quoi defate na bike boss yemo azana boss ki mina yemo no ki en personne ta asale alongo la biso gombe sko cha na matiti flats moi ki toko place to la do sala mambu ta kande to à l'aise ma bele quoi na pesi ba travers tout ba gérant tout ba mbote vraiment ça tout ba travailler donc bon to biso mbote ba tala to ko bosa na tepo place na bis place ngana pema mona lala awa na sala mambu tout na oni britannique na matiti quoi defate Oui, on a to comprendre to comme juste na suka émission na biso bot continuer toujours ko landa espace news de Princilia to même no toujours artiste ya solo quand bo tu ko landa artiste na biso Minyo Star bon continuer toujours ko s'abonner massivement to comme na suka